ya sai côté organisation mususu côté chaka la zobo ya sai côté pe sai abude pe ba massa na lobino ezala individu ezala force association mais ngana lobina yebisi o yebisi to yebi eza force association ya mwana ye akindeki mama yambaki yo be monde entier bige sai monde entier wa tika biloko wana na ndimi yango te mukuta. Oui. Bana Kinshasa, Bana Poto, Bana le monde entier, pas vacancier, Flat Hotel, Bali Center, 100 cadre qui toko pona kopema, pona bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et l'alia wana niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Mama, na salle de fête Bali Center, libana na yo e koleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center, ezaka ta salle de fête ya Bamba. Moi si. Mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyimi na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Réellement vivant. Izali na makasi ya bandeko na biso Anse Luzolo azwaki initiative wana pona to sala moi groupe mo ya WhatsApp to soutenir vie de loin. Après avoir cotisé une somme de $3000, on était une affaire de 27 personnes. On a trouvé en nous que il y a bolingomo ezali parce que notre monde en côté et tout le coup ya comédien tozali na bombo ya mutu to pesa ye $3000 c'est na attaque moi Mulingana sitote. Esani. Asabana ngote. Réaction de connexion moi si pembeni les kechu. Bon, eza déjà ba malédiction parce que tani ndenga zana yebi place na lokota e pande ko na sofa la bomba. Oui, bonjour, bana poto bana mokil momba, vraiment c'est le votre Valdi Tamboué. Un peu à casse vraiment il y a colobé les amis. Mais l'autre temps souba tebe on s'inquiétait. Ah Valdi Tamboué le film na film bouton de unité. Tout ça quand on a vraiment au la plateforme vraiment il y a film boudon bem. La carte vraiment un Zahir. Babi Yarozo Zahir et ça là bien vraiment. Bon bate belé balukara ya na nenga lisekité surtout bate bazara libanda mboka na ebité za rapona nini yango vraiment. Nazanga monter nazanga ken piana tout bon morgue. Tout bon morgue tout monde mambele ki kuna ndenge na ken piano mekepe ko analyser vraiment ba fait. Na biki osala bino pena bien. Aristote Mouna te Jésus depuis Mikilian Poutou to bandi masolo. Bonjour Ken Pina Magizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, l'international, bonjour Banderoto. Bon, on a surtout beaucoup plus na un Zahir, donc il n'a pas si bango bambote belé. C'est on a Messi Margot, donc bambote belé vraiment. Place à Zali, place à Orlandabus. Oui, on a peine à profiter de l'occasion de saluer mère Nabiso Miss Margot vraiment. Restaurer Kemba, Evan dans la moutou, Evan de l'Obo Malé, mais Ken Pianto, ultima temps, on a que tout le monde a vidéo à morgue. Premièrement, nous avons Pandisango.
na batiti nyonso eleki wana commentaire nikoza ndeni. Bon, commentaire eza ya mawa kotala sœur na biso oyo asala théâtre kitoko na groupe Salongo lelo atiki biso esali vraiment pasi omoni liwa yango ezalaki neti tomona yango neti maseki me lelo kotala ndenge bazobimisa kor ndenge bacomédien baye basangani me na kati ya matanga yango namoni mpe polémique eleki makasi na kati ya matanga omona kote organisation ya saisai kote organisation mususu kote vie chakala zoboya saisai kote pe saisai abude pe bamasa donc matanga yango vraiment donc nga vraiment namoni eleki nango ka bien omoni matanga eza place ya mawa batunaka te soki eleki bien ou bien eleki mabe mais ezaka place ya pasi nayebi ke nzambe osala enterrement eleka nango bien makambo to eleka nango na kimia. Oui, merci Ken Piana. Toza batu. Avant le cas likambo mo poser le moment baté belé ba capter na yango vraiment ba tirer na masolo oyo. Qu'est-ce comportement nous sommes pandisango? Est-ce que ba ko kenda non ka bon vraiment ko bon moment toté? Bon, eza ba polémique entre bango. Tout le monde appelle ba matanga ya ba artiste et musicien. Tout le monde a bayaka na polémique ti na balia ba matanga. Mais na matanga ezalaka il faut que la tata kazaka même ole ya relaxa ngoti na matanga tout ça tout moni moi ba propos vetaka la et les épées moi ba tebele po wana ezalaki place à matanga bon to sala nini bango moko ba yebani bango na bango ba comédie ba yebani moi ba vetaka la ba vielu bandi makape ba leki o bazoya parce que moni lelo ba vie ba sali pe tout to ko boya bango te mais bandi mape ba leki na bango ba sai sai pe ba sali makambu oyo na ba âge o ba sai sai ba na ngo ba makambu o bango ba sali donc ezola que technologie avancée pena makasi ba vitesse déjà est avancée pour makambu sai sai o sala na âge na e 25 la sala ka ngote na âge na e donc c'est ça. Ken Piana babi pesa toli mais makoma kambo sai sai ça na pesi na ga toli na pesi toli kotala sai sai ba via lix ya menaka ba pala danger makambo belé danger vesa kala ngo depuis na yeba e ti lelo bon non na mona na nga biloko wana te vraiment donc tolo baka vérité za nango te ki ofinga mutu donc ba vesa kala na monde de théâtre vraiment batikala ko bongande vraiment te na théâtre mais ba sai sai ba leki na bango chance loko pamba ba sai sai ba bonga ba sai sai ba sala makambo danger vesa kala ti on a nous peut-être moi le bamingi ate soki te comparer bango par rapport il y a un nombre de voyages au monde c'est à l'équipe par rapport à mituka c'est à l'équipe donc ezana ngokaka nzamba sala grâce na moto alingi peut-être. Merci Ken Piana va tous les capains étape en vraiment au petit soleil sœur Namso Solange Mindono paix en son âme vraiment que la terre de nos ancêtres soit douce et ouverte pour elle vraiment à ça nous sala bien selon ba témoignage ba tunyo ça c'est Ken Piana pe aux attend sur la témoignage européen c'est la sœur voilà. Ba témoignage ezalaka ba rôle tout azala jouer nga azala sepela nango donc témoignage ga yango na nga na ebelaki par rapport ya musala na ebelaki eteke serment to benga naka to kenda ofanda moi développement lisolo wana il faut lukasko bateau bazalaki na relation wana menga na sepela nega na théâtre ndenge na sepela na ba vienga dios ba ventsakala ba mangwau na banani tsusu bakwedi bangalufa en tout cas na bateau batika biso wana isalaka biso vraiment pasi kotala ozala na venga lufa nani lokuli siko ngazala obebakal ngasiko nazala nde fanatique ya blague te ya lokuli obebakal na ba venga diosi wana pena omona ke pena ke venga diosi osala festival o santi pena to kimi bantiki poto mona venga diosi donc baza ba vraiment ba maraka époque ba vraiment ya félicité na ba venga diosi petit nanga shogun nango na ba te so ya kenda puis donc. Oui, merci. Ken Piana avant to longa van étape on to kota maga mususu na habité
les lots batebeli ba monsa différence pour sauter ba commenter tout le monde na YouTube c'est comme si théâtre wana ya kalana ya lelo vraiment un peu na moi bokese ni moki suite tout le monde lelo comme mini surtout ba vidéo et chama na YouTube ya ba pièce ba théâtre za mini bazo jouer comme moment sanité l'équipement makasi mais ba ser maso ba mindondo ba sala makambo lelo fo mona elo otala makasi na base moi ta sufa chaka ba sero ba sala ba basse minene bwena bwe ba se ba comportement na ko sala kaka quoi bien évolution technologique. Bon, au moins théâtre à Kala, bah vieux on a bah salle théâtre était pour na peut-être vision msou ya kobonga msou bah salle ba théâtre ya sentimenté. Bah salle pena ba théâtre ya façon pena ba tang sara ba théâtre antique. Vous comprenez? Donc avant ba tourner ba sala tableau ba biki awa to jouer boy awa to kota boy awa to kota boy neti na tala théâtre avien nga dos na vient na biso o ya mbive chakala ba sala loko mo bo sko vient nga dos ayo lukasko musala nanda kwa chakala na momina ye ozo comprendre sko chakala sikoyo azo expliquer vient nga dos alobi outi wapo na uti pa na nga ba abi oyebi andeni o ba pesa nga adresse soki aveni bo numéro 61 yango na ye awa kaka Chakala alobi oye ba problème ezate engagé ye so komaki moment mo bo sko patron alaxa mwana musala na ye ndenge ko bando yamba bapaya po bapaya ba ka trop na parler ozo comprendre ndenge alaxa ndenge babetaka kokoko bo na bo en tout cas pièce wana esalanga plaisir à danger donc siko venga Dios bazo sale ba essai technique azo kokatia bando gangela siko patron ozo comprendre après bando tout na mwana musala et pas na bino balamba ba combien de fois par jour donc hier moi batuni ba bi place ozala ki osala binga defo na ngeza ba msu botini nga wenze na kepe na bungi na ngape na nzela ba vie mo boye ba théâtre vraiment ba vie na bazala ça les ala pesa ba tout plaisir moko na sentiment bon ya lelo sikoyo théâtre koti na moi ba délire rebelle o mona ke kala tozalaki mona te ke buntu msifa jouer rôle ya l'accent sous partie en zoto tout ça mais lelo komi bongo ba mère na biso lelo to pesa ba valeur pon ba sala ba théâtre na maputa mais lelo komi il faut jeune fille ala ta kilote ya mukuse atika nzoto polele mo ba kende na ba piscine moko ozo comprendre moko ba sala biloko mo boye moni ba fi na biso lelo bazoya ko luka beaucoup plus mibalike ko sala théâtre mais ba ser wana na moment o babanda ba théâtre na ba groupe salongo bazalaka pe ba jeune mais totika la oye ba jamais mususu kwisi ya ser na biso wa kufi nga tala ba pièce ndeka na maputa sous pantalon sous robe on s'en pas de différence yango wana ba ser wana pe na ndenga vrai ba beta pe ba tatouage na nzoto te donc c'est ça. Quel pélo à retenir baser wana babete ba tatouage en tout en tout cas on a pas bêtise te que ba base ne to comme lelo mo groupe salon on a groupe msuki bazo soit na polémique tout ça bango basala ngote mais là c'était que bazala pe na ba ranking te mais ba ranking na bango ba yebaki ko bomba c'est ça. Oui, merci. N'était qu'un piano lelo entre bino na bino ba pandisang vous tout ça qui na bande ko bele kuna nga za muto na ye na fimbo sika mais c'est comme si qu'un piano babilo on soupétant tout ça là ngwa banini et botara makambo à la langue est-ce que yebi bon ba question msusu avant poser ngo oko pesa biso pe image ya Chakala la ba illustre après ba tie ya sai après to koti na makama mususu ti po awolinge bando poser net ba journaliste soki ba lobaki nini o teli biso na no po depuis to bandi masolango batu ba moni image to lobela te c'est ça. Oui, en tout cas image pour le juste l'étude à l'agréable. On veut que ça ligne un peu faux. Ils ont quoi qui est moins polémique bah ya katina ndenge mutia ma béton. C'est tout le monde a monté quoi. Ya biso biso to kendat. Tant le tumba akufaki vient na biso. To sala qui presque biso nos. Mais yo mona rabon. À part ça biso mona pe manda chande biso na aye. Mais ba musubi ba na bangote. Tout le monde a musubi bangote blague te. Mais biso artiste comme biso comme misia kufi mbang. Et ça la paix bien te. Tant que vous avez entre binemo théâtre kuna kutoza na association NTPC je géré par des pères na biso masomo de Brende batusu ba intégrant te buena bu association nous ba kota kate oza libre to la démocratie so oza libre alingo kota association na biso NTPC koti so ngo kena to kaniso ke so ngo kena pa ko siko kena yo eza biso le biso le te o bazana kata NTPC loko makasi oye so ko polingi na yo te okena pa mususu.
C'est comme si on t'a bébino parce qu'on bolingo zate. T'es biso bolingo zali. La plupart ba grand nion so baza. Ba grand pena oyo bien théâtre, ba poids lourd la tête baza na association. Na NTPC non. Baza wat. PC ouais. Bon yo so on dit tout le monde qui me donne bien jeune frère na yo un vidéo là tout ça peut tamulaye en souffrance en maladie mais na souka va voyager. Tout le monde qui moi assistance ya bandeko bazara na poto en collaboration na Saïsa Fiston donc il ba segment muke mais tout le monde c'est ko ba bilo musute biso to vidéo azobela nenga konda ki wana bomonaki biso association to saki déplacement na pesa masumu ko tale na ndako to tourner pena juste les années tant to solo na ye amina so bon nga isa ba poison ma belé pas to bani campagne na ba télévision. Quand on a une campagne à la télévision, les mêmes jours que la télévision, les mêmes jours bien qu'il y a mon livre. Vous l'avez dit? Il faut que ça ait été force et association. Force et association. Mais il y a une contribution. Il y a ces individus qui ont mon livre, mon tuteur Bazobel. Individu. Force et association, l'unité renfort. C'est beaucoup ça peut faire monter. Et puis comment qu'il dit ma bé? Comment qu'il dit ma bé? Nanine. Kuna balobi ke bomba ça qui appuie pour bakino koto babi force association non na lobino ezala individu ezala force association mais ngana lobina yebisi o yebisi to yebi eza force association ya mwana ye akendeki mama yambaki yo monde entier yebi ke c'est monde entier wapi tika biloko wana na ndimi yango te lukuta. Oui, na ndimi liste bimaye bat ba côté son chesa ka président Caleb kana ça ina batande go muso bon yo kanisi mutu susu ki dadi di kamera peki ko so fa yo le kana te valo te tika lukuta on kosi liste ezagité merci père da bataka la tuka tozaka wala fa bo lukuta liste nini bibisanga liste ngo mais on a internet on de tanga ko tayo pesanga liste ngo pesanga ngo to mono l'accent. Avant de voyager, parmi les artistes congolais, on a bien poids lourd. Donc, on a une information, nous, on se coupe échapper. On a dit, tant qu'on a pas cette tête, avant de voyager, papa, ce n'est que normal que ça la groupe WhatsApp. Non. Yokanga. Ceux qui battent poto ba kotisaki. Bon yem tatine ba kotiser. Na tuni ye ça c'est tatine ba kotiser. Ba on va saler fort ndeko na bango ba kotiser les ba mbongo. C'est que normal. Est-ce que neti mindondo akufi? Est-ce que biso mutotini bata poto ba kotiser? Na tuni question. Na tuni répondre biso mutotini. Basali ne forme na bango moko ba kotiser pona ndeko na bango akufi sœur na bango ndenge peso mutazo bela ba kotiser pona sœur na bango olaninga individuité individu ya kotinda batu teke kuna ba kotiser le mutu boye eza impossible ba yoka été bango moko na souci na bango na mawana bango ba kotiser le mutu na souci na bango na mawana bango ba kotiser le pe mindondo batindi batu ka lokwa bisote. Pourquoi faut avoir un bateau moko kaka il faut bazala non non mais oui tu sais belé peu n'importe quel moutou mais ba reconnaître ta compétence ya moutou comme tu nga c'est na makasi na organisation mais na te munabi pe ba loi kit ko ça makasi na organisation ngelo banini d'abord un ko reconnaître ba compétence ya baninga c'est ça qui fait la force ya organisation nabi ke qui sempe ti ya makasi na okombola qui sempe ti ya makasi na bomba mbongo. C'est ça qui fait la force, il y a organisation. Mais puis surtout on a battu mon bé, oh, bah mon ara so pesi mutu, oh yebi au foulier. C'est ça là qui est initiative moya, aimons-nous vivants, aimons-nous réellement vivants. On a mutu la sala yang. Izali na makasi bande on a biso ans luzolo. Azwaki initiative voilà pour tout ça la moi groupe moya WhatsApp tout soutenir vidéo. Après avoir cotisé une somme de $3000, on était une affaire de 27 personnes. On a trouvé en nous que il y a bolingomo ezali parce que notre monde en côté et tout le coup ya ba comédien tozali na bon moya mutu to peut ça $3000. Mais sauf moi 27 personnes moi ba sangani ba arriver ko ça lango.
mais pourquoi pas te constituer le coup au lot de la cana comme un TPC tout ça là ouais biso yango wana ezalaki eloko moko neti ya WhatsApp to komi ko structurer yango to salaki mo ba élection moko to lingi to vendre sa makambu bongo to libéraliser yango pour que mutu nyonso aya ko s'adhérer donc yango wana na minute président na biso Ducheka Panga yem tazo kamba groupe na biso ya Emono réellement vivant tout ça na ba Asuduzolo bazali ba mama Bénédicte bazali ba to belé bazali ba Caleb tukebana na yo tangeta yo rappelinga Thomson Pamba yo ngati ba tekisha sa balingi bena okota mama ngote ba to sa ba donc bazana porte pena ba oningisa mais baza pe belé déjà ba ba koti mais to lobaki to tcha moi stop pour que to recruter ba tout autorisant esika ko tcha bango sinon to revenir na même chose oh ya makambo to ja ko boya makambo to za ko boya ya on to lien quand même to structurer nan eloko to za na ba statut to za na ba règlement de façon que muto aza ko ya kokota akota selon statut mibeko oyo akokuta apport ya Emono réellement vivant na matanga mindondo vraiment botu na tesika ba kela mbonda biso score lourd ah voilà au comprendre tout oui combien na biso eza somo ah eza somo mais le la vérité non muto azali kutu viva sur 3000 siko muto akei to mona soute kolia ne asuka yango wana ah wabo pesa wa maboka na ya wana lobige tangu ikukoma ba ozala informer ba omona. Oui, merci Nabik. Bomoni ba vidéo vraiment photo lingara maloba écoute ba vidéo écoute la bon maloba na biso za tika ke bozo fonder makam nek bo comprendre moi quintessence dans l'essentiel ya mamtondo lobela a tozo ngana pena ken piana ba deba komela obi ken piana lingming ba rankina bana basi esa gonde bon omoni bana basi ba apela bato bango pe la majorité à bateau va bomba biso pena avant ils allaient pe basi pe ba bateau moi c'est pas quoi provoquer monsieur Ken Piana c'est quoi il doit des réponses mais et bimaka mabe ono Ken na basi boy mais bango pe ba bateau ba zape na molimo ya koluka best ba ka pe fona provoquer Ken Ken a répondre et ça la ngape makambu na yebana parce que ngana nga sango te na te ya kabatu te na lata ka sultani te na melisa kabatu comme mignon kutu te allez yo provoquer nga na zuka na tali yo ka posa moi mais non avant de évoluer l'André Fouti là donc montage continue son vidéo on a ebisaki yo bonjour papa tout le monde a vraiment et ça a quatre assistance tout le monde te que non on a fait na lemba et ta que sur les jeunes producteurs ta que ta espèce star les sous ya matanga ba star on peut fona za la kaka c'est ça koyoka sango wana vana mato ezaki kaketo le gars normal les kaki parce qu'on a serre na ngai on a vraiment serre na ngai ça là qui a vraiment pas si vraiment mais nzambe kaka c'est ça tu quand les là tu que tu sur là tout sur programme vraiment na ko gâter na stress na que tu na webe tanya biso kabula raté vraiment ouais kufi na la grande sœur na attaque moi Molingana sitote et ça c'est pas ngote mes condoléances na artiste comédien mais ça ba kufeli donc ils sont de cœur biso peut kufeli ta artiste monene bongo to mona tala kala lelo et ça li qui nzamba bengue que ça me repose un peu. Mais en tout cas merci mais les lots batebe ba ça analyse babi et ça il y a ba ser wana na batu ba ça c'est comme si moi différence les ali wana ebito ta batu théâtre bango yo non moi ba ça théâtre abi le moment insanité ba ça par rapport na ba non ça moi droitier kasi wana kala technologie a évolué bon to ebité nini to sabotu na mingi ba artiste pour na biso matomo na ngana normal alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe o eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Ah oui, merci. N'est-ce que quelqu'un piana au moins vidéo en andien. Vidéo ni. Oh tiens. Il y a réaction de connexion moi si pembe na lekechu. Bon, eza déjà ba malédiction parce que tani ndenga zana yebi place na lokote pande ko na se va la bomba. Lokote. Mais oui, azalaka moi si ya masa na va la bomba te kaka na ville. Masa nanga alembaki déjà bolingo na fiana tani alembaki bolingo na ye. Ebi singa ken na luka ndenga o dégager petio mais yo za mutu ya ba internet na mona ko forma ka pe batu. Ngana na mwasi na nga me petio atinga manga tu. Toko sala ndeni ni ponu na luka na dégager na bité. Ngana koti sa petit boule ya formation na former ye na monde média. Na benda petit na bise na bi na moni wana ba tatouage vraiment obi za télégénique. Obi soki na koti sur na monde net ko simba fort. Petit wana yebi makambo na lobeza vérité. Pongane na mema na internet. Ngana internet na mema batu. Na mema masa na France temai tani ya wana pesa parmi batu na mema. Po Air Frank ya zone dima. Tani ya wana kuta waboya tepo. Air déjà Frank ya bimi. Tani Frank temai ya yebi ndenge na ape na tani. Après yebi singa lobindo. Ndenge za boye na chaba tatouage na bima soki na memio pe na monde internet e salo bien. Na ndengo zeko salo bien. Ote mobile nanga waboya. Nese na bite tuna chona yo peut-être akondima. Na zo bise kenga sina sola kina jone kala to planifier kuto jazo lukabwa kisa e pa salembi. Biloko de aba salela ba sal do jwa salembi. Ozo comprendre? Sikoyo l'état ya zo kenda tu na jona e masolo nga na betelie. Jona yebisi mbala eza kutu idea bien. Ayebisi vraiment bonga proposer bongo. Benga yebisa e pena bosala ngo boy na boy. Abengi nga lobi na comprendre te na soli na mas na jona nga yebisi nga ça va. Na zuye balandinze za baebi wana site ya Kadafi Mbumbudit Kongo Miki live na zuye. To bandisi ba reportage na ba shege ya balabala. Que non pour maîtriser micro il faut bando sala ba micro balader na batu ya balabala otu na ville le kakande nini boyaka tongo na ville boyaka sa marchandise ko pango bo sala kande nini bo se retrouver kande nini po bozonga parler poza na ngulu pa batu ba uta pena ba cité ba ka ville de ba copie yango sa marchandise to ba katesi ko babima na soir na mbongo nini. Parce na koti seti na ba wenze na grand marché pena na koti sa côté partout. Petit peu ozomona l'effet kaka kosimba miko lelo pa koma sala ba émission lelo pe akoma masa ba Karine oya yebaka te lelo pe akoma tambo na ba leketu oya yebaka te ka kutana susu na relation moko familiale na batu mo ya média peut-être un jour quand même muto amemio muto apesa idéologie muto apesa idée congolais pe na reconnaissance ezalaka te. Ken pena vraiment lo bandi on a so tanye suyo abi les cas sito alinga mutu mususu ndako lo babongo me ya ko lo babongo te combien de fois babengani na ba site mususu combien de fois komelanga aya mais abi c'est non problème ya te ya ko travailler mais komelanga suki dans na moni Karine abi singa na ya te totika la ki amitia musika da azafi mo bo aza commandé Karine nda commanda kai da talaka na âge na ye déjà
Karine akomandaka ye déjà donc déjà mwana mwasi muningano mwasi azo commander déjà donc za mwasi mo boya msoza pe utilité na société on se comprendre en plus nenga za wana so ya zalaki fimo boya pembe normal ngeza normal bongo siko citron carolite nini bituta tuta na po bima moite atolo bio le kaka te ba maman livre ba le ka awa so yo le kaka te ba maman ba première dame pena ba le ka awa yo le ka awa te ba we ranson ba le ka awa yo le kaka awa te kena yambaka ba mama si de jima pata aleka awa yo ko le ka awa te fali pupa aleka na miko ya fimbu na fimbu so ba valera bato nga na tangi ba prophète Emmanuel Dodi baleka awa ba prophète Moïse na Londres baleka awa so valeur nanu ya bato o nga na tangi est-ce que azata na linzaka bango est-ce que azata na même valeur na bango bakozwa ye batie na palais mwana musala torchonner kombola sokola basani na watu en tout cas maman pene mo kindele ma to donc ken piana mais bat ba yebi pene ken piana tant mususu na ba les ketchup bazana mo bras de fer mais tant aux kana reconnaître ces films na film ouais oui ouais abia wana ken piana ba ni tshana loba ba côté wana siko bo mwana bino ya moto ouais bo évidemment ba deli na nenga boulot mais les ketchup za mukolo za sage na place ya matanga ba ko finga batu na place ya matanga ta elo wesalinga pasi biloba loba place matanga eza place kwa mutu akufi ezali ozo ba biloba loba n'importe quoi en plus oza mwa amonga na bimisa basa ya poli lumumba ba Holanda so ba del joko ba godanger prince ya weli mystère vexas na vexas Robert Tango du 1er janvier au 31 décembre vexas na vexas pe abandela ka vexas te so ba tunete ba prince ya weli ba master na ngato sola na bango ba Carlos Kabasu baza ba master nanga na sola na ba master ya ken ba igela kwa fikoti ba master nanga bato yalanda ba Bubakar Liondo ba master nanga bana tiki siko yazolo aoluka pe aloba pe fimbo na fimbo za ba bonne bele boye monde entier bazela ba tie nini ale yo loba yona loba na fimbo ba pe exenga ma polémique même na enzaïr na bando yo répondre bato même na enzaïr on se comprend même na enzaïr toko ya toko répondre bato toko redresser bato en tout cas bato bo Holanda biso vraiment na enzaïr bo panza image oyo bo tindela ngo bato po place na bando ya siko ko régler bato za na kati ya enzaïr donc film na film bana mikolo film na film ba bisinga moi qui série na kotisa pour mon chef artiste enzaïr siko eza place pena ya dans moto pela kaka ya ona senga ba abonné pe afimbu na bo sa abonné koto otropo o communauté likofi nanga na bomba ya mpanzi ndeza awasiko na enzaïr donc quel pensez que va changer te non changer ka jour je sais azonga ko changer ya mutu ezala il faut zonga mabele quel pensez sambela ko sambela eza secret ya mutu na nzambe na te comme son église mo bolitonga mo kenda nga kenda chez prophète Emmanuel Dodi na limité 6e résidentiel merci ken pen en tout cas moi liloba suka non liloba suka ezala bandeko en tout cas bozongela soko tindela ba vidéo ke ken mutu boto moni asali o makima bozongela mais bozela ba réponse na fimbu te enzaïr batutu ya enzaïr boya ko yambanga pena majorité comme yo kenda matanga ya ona sengi bandeko na so enzaïr batikela yo yambanga comme yo nde mutotiaki ba omiko donc bandeko enzaïr oyo komisko likofi nanga gauche il faut ebimaka sikoyo ebimaka po talaka babiso to ba mourir siko ya polémique nana besoin sikoyo moi ba nasalaka émission na otoka chaque nasalaka ermo émission na otoka pena ton elanga il faut na toka pena de langa na ko régler na bato pena na moment elanga mais ken préoccupation suka vraiment elo mo salinga bien zanini wana zan ndeko na ngai ba nchiki mambe belé mikolo so ba mbio une émission so une question concernant de on so glo langi c'est comme si mama loba kitoko zobima isa dia quoi non na féliciter na musala moto asala musala bien abima atonga ke musala na ye en plus ba compter parmi ba fio ba sala boulot bien ce qu'on a boya e kaka po na mta polémique na boya e kaka asala musala bien neti grâce temo akenda ke États-Unis azongiti
siko to féliciter te grâce te Mostar bango bakenda vraiment ya kokata kata bakima vraiment yo vraiment okei po zongi moi ce jour à 2 mois ozongi na yo grâce te siko to féliciter batute po dabiso tozana ka po na koboya mais non misi mago ça vraiment sert nanga yo yebi Lilo Basuka pour se battre partout dans le monde. Non, Lilo Basuka ça batu balanda ba film soute. Mais parce qu'on a bien ça film bonga na zoye. Mais bazora soso za moke. Ozo mapana, okotise na abattoir, ozo voit qu'il ba poussière pour akola vimba. Dans film bonga et pas na ngaza valeur monte pour ngande na lokotai. Donc na suki kawa. Merci en tout cas bana poto bana mokili mumba neke bozaki bele interaction na kata Enzaïr en tout cas vous s'abonner massivement pour les appliquer extension ya fimbu na fimbu donc bon le monde a souvent neska ken pena biso ando sala pito pale mais kuna pena biso na fimbu mikolo vont bon comprendre que promotion batu nyonso donc sans distinction vraiment ningali sécurité on les aki bon car ba demande ya bino ba abonné na biso botala biso en tout cas to salonga pour un respect na bino vraiment en tout cas bobo sana tebo s'abonner à on a Enzaïr massimo surtout bato ba lingara pena pito pale quoi ngando le 4 ponga na ko pito pale te les na mekero muke na matanga moi question pito pale mais naziba pelle ya kosakana te ba pelle bato babinanga non vali tu au samoindrir boyena boye ba question te mais ngana mona rappeler ma bena sakite me bolimbisa vraiment na même la bilo rande bozolinga en tout cas merci na moni bongo Mama J de Londres trésor Mputu pourquoi pas ya bodé bolanga grand pote Serge Massia monsieur le producteur depuis Lubumbashi le grand gérant na mon repère na ngai Roger Ndonga les colonisateurs na bi que siko zali pe mba mbote na c'est comme Roger Ndonga les colonisateurs Yeriche Lemba mkive na ngai Lemba pourquoi pas Yemoko na Yemoko Hervé Mali papa français Luison Drama merci ça n'est fini pour